Autobus c'est moi non? Ouais, jeune garçon pénal 21 ans. Donc le coup quand nzambe pour imtazwaka, imtapesaka. Mon abeli. Mon abelaki sala ba crise à côté ba comment si a couffé. On peut manzoto ni ngalaki avant mort ya mon abiso. Moi je te bougé muké. Ils ont vu en tout cas ils ont vu moindo n'Angola ateka ni ba bombo. Ni ça n'a pas été qu'à balance. Angola sur au vandika boye au comme au senga bisenga senga. Gabriel a été que ça peut CD. Soit sali ba imaginer à filmer aziba CD na côté ba fufu bani na ya tekisi. Kuna soza makasi na kinzunga te. Oh, kinzunga suni nyo. Mama lombo tateka mikate. Oh. Mais oui. Ba msuba teka mboa. Ya cop mais oui. C'est ma cop. Bon moteki mboa to bengine moteki mboa ou. Ba iba ko ya susu ki chasa te semni ba kufa kuna po awa poizo ezali qui me téma mabeza na monde da bino ba artiste no vanda na Angola. Non kete. Oh. Ah, na kesa kinzunga. Akemba na Congo na l'aise. Non c'est l'autre carrière ici là. Ça là art non jalouse. Art il y a un mélange te pour y en attendre. Comment epela? Totally bien to moni ndeko alobi akokoya kichasa te miraisa on a poison bino na bino bolingo ezate boyo ko bomaye. Po akina Angola po bayi bayi miraisa. Abandai awa. Otile poison pour Angola pour komina. Ba otile a poison nani pa otile poison. Toi le départ yeki chasa ba jalousie koti pa ndeko mususu ke akoya ko botelela bango ba rôle na bango ko botelela bango. Yango to la joande. Et toi la joie quoi mir. A joande nini. Ngai nani na yima. Et toi la botelela rôle nga. Ah, na akangisa Bellevue ennemi aussi si la bisalo ennemi à moi ça mon colon bongo okolo ba pena motema sincère qui na kangisa ba ennemi ani na bona na tourna film pas bisalo te Bellevue a tourna ba film na beyanga te Gabriel a cause la mona ya Miraesa abi la génération était à cause la mona que ça génération était bon ça génération était bon à cause la génération mona Miraesa si yele kwa zaki proche dadi car ma foi baba si dadi za bimana bango mais akoloba ke non sens que non soka zo ba de ba bima ba cause ata ba 30 ya yebi bango na théâtre ko c'est normal ta mbalti te kinga kati pesa ngona posa na été ce qu'on a lobi bon voilà YouTube le quoi bango ba sentir que ça place au pesa bango solution yango mon ba ki na désordre na YouTube mais eza kitoko-te yango neza mapi pour eux aussi ça peut bolingo na biso aussi ça peut art na biso valeur donc pour eux la bien malamu ko si ça makamba bi les singes sales se mangent à famille hein. L'homme c'est Papa Moïse prophète il y a église Hosanna na ye ko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage ba limitation ba mari de nuit ba esprit de mort ba maladie oyo et si la kate mais mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout oyo ba luka ba délivrance oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate na zana besoin na bino boya po bobika po ite ngonga na bino ekoki awa ba benga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout ba sukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bango surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete a ko répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ya ba belé oyo ba bika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai kolia matesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous rencontrez, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mukolo compagnie Yinio, Kabou, sans raison valable.
naye okutana na prophète Moïse. Le prophète Moïse aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussali Nzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à réger. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso, Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga Eko yokaté. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga Eko yokaté. Moi, je passe à l'opération PSAT. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zambe ya ngai. Oh na pusi ku téléphone musika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. Comment papa Lopango, maman Lopango na Toronto City, bango ba télévision ba terrain qui toko na Maluku 20 sur 20 na $4,000 à pas mokomi papa Lopango, komi maman Lopango. Ah, tu as la concession Toronto City. Tu as la commune à Maluku, na ville province de Kinshasa. Et c'est une concession Toronto City. Et après avoir commencé à étudier surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo. Localisation tout pour que tout pouvoir que la situation soit. Concession est bandit à et si vous avez ma borne Oyo à deux entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Oyo Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes à la fiable, donc c'est un peu ça. La situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres. Et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle Nabiso Ezali, il y a 20 mètres sur 20, ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout, parce que c'est quelque chose à Moulaï. C'est quelque chose à Moulaï, est tellement facile. Mission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça tout avec Yves, Ipan, tout ça, directeur d'info, là, finir avec la série, continue toujours dans votre chaîne, c'est pas promo, D140. Voilà, nous sommes déjà avec l'artiste et comédienne Maman Epela, Moto, tous années awa, donc Betama Solonio sur presque par rapport à l'actualité, tournant la table de l'Epsalé. Merci na Pierrot Mazalana derrière la caméra, merci na Christé mon le futur mon ami, merci na Poupon du Bon Kata Canada, Mobile, il y a moi si, il y a Pembe, Ambechola, Bamboti Belé, mon ami, et na Bossanité, Maman Emeline, c'est ma moté, mais tous, Pepe, l'Ambeto, Maman Nikelemba, Billy Vumuka Fondation, tous sont là, vivent orphelins, d'enfants propres, Jean Robert Kalala, les savants de la RDC. Merci, Maman Epela, tu puisses déjà beauté et puis mes condoléances. Voilà, Maman Epela, mes condoléances et puis beauté nayo. Merci beaucoup, vraiment merci. Autobus c'est moi, non? Ouais, jeune garçon, 21 ans. Donc, le coup, quand on a mis pour une tazwaka, il m'a tapé saka. Courage, quand papa n'a chéri, non, non. Donc, corps et ma mardi. Courage, vraiment. Mon abeli. Mon abelaki, ça la crise, à côté de comment, si à couper. Programme les années ni na ba la biso na ba ope ba sister kibino de loin de près. Vous savez on a ce moment. Corps ma mardi. Merci na ba on so bazo ko assister biso. Vraiment tous ensemble na bino et c'est on a ba ko lela na ba lili ma wana ba ko kende ko sepela na place à fête. Et ma ba ngati za makomi o yeso ba ki donc merci beaucoup na ba tunyo so. Il paraît qu'il y a un peu de qui avant mort, il y a mon abisso. Moi, je bougé pour un vaccin. Un vaccin pour nous se protéger quand on a des gens qui ne peuvent pas. Mais c'est là que moi, je suis malaise. Un taliban, ça va. Mais ça va. Ça c'est bien. Vaccin ça plus pour un voyage au Angola. Non, l'équipe voyage Angola.
Kasi il faut rejoindre ba Miraesa, ba Bidibidi, ba Moindo, ba Mugondo, tout ça. Ba moi voyage là. Ya bangola biso to kendango biso mo ezana mutalaka biso voyage te. Donc biso mo to sangani bon to bito kende wa biso to kendaka ezaka Jules Bavon Mwamba. Ta salaire to ki mais to tcheba l'art comme d'habitude to tcheba l'art to ki voyage. Ya mi galo en tête même bastar. Bon deuxième voyage to o kende biso mo. Biso mo to tcheba l'art na biso to ki to suivi visa l'ambassade. Après to kota Angola bandeko baza kuna pe bakina na ndenge na ba muta bengisa bango azate. OK. Bakina na ndenge ke no ba ki voyage. OK. Apa bidibidi ndaza ngolais. Ya boka na ngunda. Aba na ngunda te mais azongela famille na parce que ana kina na famille te. Mutaka na kina sakufa tikala ga yemoko asali pe foyer na ai al. Isimbite tant to ngende voyage. Abiga na oya na ke kota ba grande sœur libela. Atikalo sundura pa makaya na chambre. Age na yo zongi la cop na ya coiffeur mécanique. Tradi praticien pe makasi wapi. Wasa bakisa boti sabasi, ba hémorroïde. Inyoso za vie en tout cas, za venda vie na ba o batikali kuna neti moindo na Angola ateka ni ba bombo. Bombo na Angola ezali fufu. Ba bengo bombo c'est bombo de funge. En portugais bien ya bomba de funge. Moi ndambo za mukadu. Mukadu. Bombo ateka neti fufu. Alors kuna kopi ya mbuma ya na kopi tete osala ndeni sikwala. Kaza osala so aketeki na tongo, so tournage la ki a tourner. So tournage ya te. Aketeka bombo na pour wana nyoso za mbongo na moko. Akesali yango maîtresse soise. Ateka pe aye moi biloko na kuna na wenze zali yeza koteni ya ape musika maîtresse Angola muta pembeni ate bavanda ba loin donc so bakuta na mimi ba dimanche. OK. Oui, donc baza pena ba auto beta match moko wana ba dosha ba star ya théâtre ya Angola ba beta pena match na ba na yote so ba boss mo boy kuna na Angola dosha kama tapesa information dosha nani aba kumba bandokima bana ngabana bana golden. Dosha lazi ba quiz na les voilà bazala kioni kiwa inobeta match ba maîtresse ateka ni cop na moindo azoteka funge fufu bombo de funge nani Miraesa Miraesa na ga oteka balance. Miraesa teka balance o ya tombola boka. Ya tombola ko azoteka ezala mbongo atala na Angola. Angola soko ovandika boye okoma kosenga bisenga. OK. Bon, siko ba boss pe bana l'arte parce que mbongo eza souté. Ata o kabelo le kabelo bi esenga mo sani. O bosser voilà. Peut-être même kuna era ndemo. Kuna o sali image dayo. Ah, so sali ba pirater yo. Mais kuna ba pirater to sali image na yo moko. Ozu ba cédé au continent qui colle au continent ba wenzi wana. Okyo kangsi ba lar na. Kangsi ba lar na yo moko obi producteur. Ba kopo wana na Kinshasa olingo sala te mama epela. Yo zop na artiste mnene be lobby ba mono na Gambela o teka bilamba. Te na sala. Na sala. Eza mbongo. Papa yo obi mtombola blobi msate. Papa mbabi yuma na kato yanke na tombola. Kuna tombola kuna bimsa forme ya poto. Tombola teka bilamba ya kato te, ya louvre te. OK. Donc tombola bimsa kaka ba rusino bima na kati. Neti lelo boye toza na mukolo papa mbakufa ki. So ko di tombola ko bimsa lelo mwa makasi bana bino mission ya mamoto danger. Obimi pe na kulwa babi ya 8000 kg. Mugondo osani ni kuna. Et puis Mugondo na évité ça au continuer à cop na sala awa na évité mais kaba tournage ba bengié oye tourner après si saison on a parlé non voilà donc ben à l'époque oyo kindaka cop bano sala maneti ya ndenge nini po ba mama top ba utakuna Gabriela utakuna via est-ce que bon peut ba na vika ya ba cop ngo ba ndeko sala oyo ba ndeko ko sala Gabriel a un texte qui s'appelle CD.
soit sali ba image a filmer aziba CD na côté ba fufu bani na teki CD na aziba la raison via en tout cas ateka CDT via keka ba spectacle nizinga tonto ke kuna to saka ba spectacle na ba buibu na ba polulu saka spectacle on a bino bozu image wana bo salon CD bino boteki bo côté ba la chocho bimisi et pour Angola maman top oui. En tout cas, à ce cas théâtre, n'importe soit théâtre qui pour, à ce cas comment les places sont théâtre. Ok. Donc cas théâtre, n'a pas ça. Bon étoile. Étoile peut atteindre l'autre. Na éviter son simananga atteindre l'autre. Pour où mais il peut qu'on a. Cas théâtre, bon. Via voyage babeta en hôtel. Faut yo moko voyager comme sur le terrain ou ba ndeni ba vivaka pour so beti boye ba tumsusu ko ba fils vemba enviara en Angola siko tango beti de ali so boye fils vemba abosa ni no côté kuna mera sa beti ba vérité a tiepo kima kuna so za makasi na kinzunga kinzunga suni no mama lombota teka mikate mais oui. L'Angola, même quoi ça qui tient ça. Est-ce que bon non comme ça. Oh. Non comme ça. Et bah quand pour on a qui tient ça c'est comme si vous ça là. Et comme ça les maisons d'artistes me sous bazana quand qui bah ça n'a pas ba cop. Ba me sous bater ka mboa. Ya cop mais oui. Au bon soit pickbull na wana voilà. OK, ngasi ba kolamba ni bande. Ah non. Et ça va cop. Bon moteki mboto bengine moteki mboa hein. Le cop c'est ma qualité nyo surtout na kin. Ezaka yo mo courage na yo olobi ke non ça au quand ça va la po art ya mo ndenge zalaki atana musique atana théâtre c'est subongote. Comme na moi koko so biwa ovando kanga maboko en tout cas ils ont moi passe. Voilà. Donc tout le que bandeko bazana Angola à ce moment ils ont souffrance mais que y a en Angola le dollar en peu ndenge ka souffrance ils ont en Angola ndé pesa na anakini ah biso na bango moi différence exacte kasi biso net na Angola kuna ba congolais ba koza ta sur 100 ba koza ta 95 baza kuna mazebele donc vieux tout voir ah yango pesa taka na Angola ba commissionnaire bazala te me ba koma. OK. Comprends pour nous le baki on nous c'est mais par rapport à mbongo ndenge biso to na moi avantage mki tolegi bango na moi lar mais biso peut to kemba et biso ku ya mabe voilà mais to soleil pe la bandeko bele ba Angola ba si biso plus pia kezoya plus makama mabe zo côté so na Angola ya mo bandeko ba ko teka cause un peu vérité non côté que ça pour na makama mabe te côté ça pour na ko débris non Angola côté Angola ba $200 ya kasi diamé be masute bazoteka baoka ba $100 ba $200 ba 5000 pour diamé za obima diamé masute mabele na éviter so ba tchani na se diamé masute bo so ba $200 kaba économie comment on a dollars za souté 40 000 kwanza mbongo suki wana to ya mwana OK 10 000 kwanza za ina valeur ba pio 10 000 kwanza do pio 10 000 kwanza pio $100 mais lelo ba pio $100 na 4 000 kwanza olinga olinga te mam kuto bomba dollar na non lion na ki voilà ça c'est bien voilà maman pela sur le babi peut-être ozonga lisusu Angola wana ovanda na Angola nde bandeko na so ba koya susu ki tshasa te semie ba kufa kuna po awa poizo ezali ki mutema mabeza na monde da bino ba artiste et tout ça ilobami ya mabe bolinga na raté et belé ba bloquer ba ninga koto ya maman Olive Lembe ki ngakati ba kenda te donc ba dire oyo mira esa otoloba na éviter sur lelo peut-être Angolais yi OK nous vanda na Angola non qui était te point tina ke vana Angola point na ke sa kinzunga te na Congo na kemba na Congo na les na ya ponu na bilanga ngwele na lona na za agronome na lona ba pondu ba matembele ba loso ba dongo ba baole mikulu evite na ngwele na kinga boîte OK afumi una kinanga bilanga na Angola no esani
Mais tant que vous avez besoin de quelque part, peut-être mais bango bazakuna ngana okende kuni tant que star na kina ce spectacle na zuba la na se boulot na scène na zongi na mboka na ngai po ngakuna na mboka te nazali mais pasali mboka kuna kutu mira esa amibenga kabi la donna de case donc madame ya maison ya ndako la donna de case mira esa donc avanda de azonda kukala na pona ozonda kunangola ena ngo facile ena ngo mbongo muki mais faut en esprit pour zongo. OK. Quand pas baninga msubazana avant na pas baninga bo bosangisi bala mais mingi ye pena zaidi na parler tant to kena to koma tina parler na ya mbai biso. OK. Moi mi benga la donna de case. Zongo donc ngapona ke ko vanda kuna funa zwa parler. Alors non qui vanda kuna te puna zwa parler na kesani. Non c'est l'autre carrière ici là. Teozoki ma piaga nde c'est na comprendre bien. Nga d'ailleurs nde na boda pia kerte. Suna na ngola no te carrière no zakana la akwe na te carrière. Apa bilanga. Na saka rien na théâtre nanga na ni non sa musique. Non ça la art ya non jalouse. Art linga mélange te pour na tenter. Ero yo yebo si suna zali na te ka na coin. Donc faut zonga wana. Mwende. Vous avez un moment de polémique, un moment de non, 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 ta polémique. Camarade dans la 7e bagarre. Calamita va noter comme Malewa. Donc ça montre que le théâtre, les autres foutent à les sous-souter. Par rapport à Néa Liboso, au vend des producteurs à Pessima 50, 100, les lots. Moi, 2, 3, 4 personnes de bâtir dans la masse. Quand les amis non, qui ni malebo, producteur, on a Titikal. Zoka Major Bisadidi producteur Oka Alpha Bokoli bazate lelo le matin alors le qu'on a producteur à Kozalate théâtre ekufa na place théâtre ekufa te ya monito ko mosala na système ya ko edenga théâtre zaki okepi na bozu vrai caché 500 na tournage moko mais la faute à qui maintenant to pe sa faute on pas nani est-ce que pour na to pe sa faute na mboka. OK. Pour na mboka na biso ndi fois en charge makambo. Faut mboka na biso bando sesa so ba film, mboka na biso bando futa biso to za la payer par pays. OK. To comment quoi va fonctionner ba li quoi tom de to na ba matricule. Suko mboka na biso ça na ngote donc individu mo wa ina ba mbongo na akateli morceau yo sali msala ke na ngoma. Mbongo wana il fallait mboka nde a bénéficier na biso peut bénéficier ba epele ba tana ba sijip ya théâtre. Tala mutu ko la takinga na ngola zo bela ko ya même Kinshasa te. Takinga mambasa. Na ngola za teka mafuta. Nano? Mafuta mbila. Vie takinga ko. Oh. Bongo na boy no ta ngane na beto masobo ko e te ko mutu nda websanga ngamo je vaincu nangola takinga aza na ngole tata na etkele luponga munene na prince pembeni ya sanator na sanator ndaka munene predo ya munene eza na mira couleur vert mais libana na ngate ka mafuta mbila Tiga boy mais nangola ta ba boss na tubateka kati ozokosila papa Takinga. Bon, un grand homme comme ça t'es comme un fou. Un grand homme dans un petit corps sur ça Aïba. Mais Zobela c'était privé à Kinshasa pour na ba soins appropriés et na mona kichaka Congo tielo kwa ndengwana ba artiste bon ami nzoto autorité to zela ga sur likame ya après to mo luka ono azala ki boya zaki beto che bambon na bia takinga zana musika to na viegura ah so linyo yozunga to ko o filmer viegura azana nga baka ah nga wata zana ba kumbu ah viegura zana amuto faut ba soutenir ba aider azana na moi jeep azana parcelle azana via bien muto asala ba takinga ba bima asala même nzemba mokonzi mokonzi okela biso mawa ko bata katolu babetela atolu muto asala ngazana ba oui. Ah bon? Figura tagara mbele mondo azana nsoto ezo déranger ma case mais nana osungaye yé mutasala ba nzembo ba yema na batakinga yé mutazali wana opérette na minzoto wela we bazaki deux metteurs en scène ezali père Bifalo azaki comme en tête na bango tout hein ko la fondateur ya groupe mais ba o bazaki na mise en scène ezaki Gura
ambele mondo yeza côté musique ko baza osana ba perrette yezo beta ngona osana musique oazo composer idée ezaki wazaki papa takinga ye pas angolais mito za chef coutumier na Angola azonga kuna bise zonga tatana za chef coutumier zonga za bokonza tatana azas ko na Angola mais ko atutika na vie gura mbele mondo aki boga géant netka cameraman so boga ye kutazwa chance mobuta silende sapato pour le kona eta ineza yozwate na minute alembi ata organisation moko tezo ki ne visiter ba uteko tout kuna mutuka moya pain victoire ti sikonon ba reconnaître était azana ba choc na nzoto azana ndako na micho azana ndako pese so adresse de biso to mo to kinde kuna ata yo zate to zo adresse na fonga na zala po o mona ndena na okoti na peso nde yi po o sa makambo po azwa lisungi pe tout ça programme pour la lobby oui problème soit mardi bon mardi tout ça ta mercredi OK c'est bien alors maman epela totali bien tomoni ndeko alobi akoko ya kitasa te miraisa pona ba poison bino na bino bolingo ezate boyo ko bomaye na bien poison ya partout liwe za partout soki ay azalaki awa po akena ngola po bayi miraisa abandai awa na landi vidéo mo ba al des fois ton papa banga kufaki bakanga mama bango ndoki asa kozanga mvoa même eloko olia ye na baleki naye akepe place moi sko basani ba pesi mo eloko olia akeli na baleki naye na king angole pe zala kasi ozo comprendre de soko akufaka te ba tshela poison te sko lelo ba tshela poison pour Angola pour komina ba tshela poison nani pa tshela poison pour awa tanto to ndongwana banzonzingi batu musu baza sate pour $500 na nzonzingi wana ba benga ye okota na casting okepa major o senti ke yongi masia na robon muroto koso ozo comprendre mutatcheke poison te ezaki oyebo valise bilamba via temsi valise bilamba otali bakata valise bilamba otali boye mirai sa valise bilamba donc au moins la bilamba otolatana netka concurrence mais to tchela ba poison te siko to ba tumine ne boto michela ba poison eloko nini c'est on a ko to wela na mibali oka mibali na ye moko zo bimana ona mibali a poto les locaux tout ça sous mes balles on te boto tchela la poison soko za bilialia pour star faut na charisme et loko le charisme ate so kufi star kufi na poison c'est kaza bilialia ah mais oui heureusement pe poison comme la mambe belé ba ko tshelo pe na masanga ba ko tshelo pe na masanga biloko ko lia ko na micro. Donc, il faut avoir toujours prudent. Il faut avoir prudent au moins. Ok. Et alors, il faut éviter que bateau, bazama be oublier que ça la mabe na baninga. Ce que vous avez pena muto ça la baninga mabe ba otchelo ka poison. Pe mikolo ezolongona ouais. So ba tchelo poison au landi longa bien. Les amis ba poison kalaté ba tu après 2 jours kufi hein. Mais ce qui peut être ndakalo bibongo ezali par rapport à désarroi des autres des apana bino oyo zizani oyo za ya makasi bino na bino ko swana bino ko finga na ko le katina be kambo laksi ki mutema mabe yanga ko boya na ye ko ya kitesa bi aboyi cercle na misu na ye est-ce que ça mabe ndo ka ya na été te avant na ya sali pe choix bien pour nzambe aponela mutu na mutu sika na ye awa tozali obotama kama msusu o se retrouver na poto ezaka te faut vivre na kataki pour ba José Mampuya bakenda poto ba depuis 1985 wana ku biso tona ba bébé hein mais ya José Mampuya za na poto kenda déjà ti lelo azaka na poto po ni talo ba kebona lembi poto na zonga pe kisasa est-ce que kuna na poto ba poison te mitema bezate ezaka kotambola malamu kubanga nzambe pour sope ba tshilo poison po komami ata ba tshilo poison hein soko za na Christ esa elogote ato tshelo boko na lidusu ya nyoka akosote akopesa ope ngenge te ngombe pe ngombolo bakovanda esika moko bakokisa na pasi te mais est-ce que milimo ngwa ba poison ezouta wapi en fait eza nini jalousie baninga bazozwa te tout ça je sais pas à l'époque makambo ezaka te na théâtre biso sotozwaka oui, tout le monde a zouaka. Selon l'organisation, on dit ça pour vivre. Petit hôtel, il y a un tournage, il y a une caméra. C'est que tu as besoin de zouamuket. Bon, il faut zouater. Il faut zouater. Tant que tu déjà adresse à motomètre en Wanzam, via un code. Obligé.
adibisa motomètre ngbanzambe donc ndenge za boye na obwaka mbama na oui non code oya pour après la page c'est l'écriture voilà il a tinda una ba chaussée na bilamba na mona junior mo ba sepela lia trop ba adibisa motomètre donc puna soko lia trop te c'est que obandi sika omoni ji adibisa motomètre mtaza ba kali boseza venga dios après nga na zuili bangana na chic choc le ngabi kombo izo soni kitoko adibisa motomètre nga bandu bwa ngai ndesiko na ina ko tondisa epa batateatre ndomo batu nyoso ba journaliste ko adibisa motomètre donc mo bazaka conseil non on a monté pela poza muna mtana muntu na eti voilà bon siko yanga siko na tika ye batu to babwaka kaipo après très ya mercenaire o soko bwaki o lelate voilà retour ezali ouais nelabi ikoza la jalousie ou bien en fait ezaka nini te vraiment na éviter na éviter parce que jalousie ngo ya na éviter so ezaka nidi po bamsubana mito bamsubana lupango bamsubana bana te bamsubana o bamsubana garantie bamsubana bijou na éviter jalousie ngo ni po muna mtafanda raché to kutana ka pona musala so eza pena pona jalousie mibali na éviter po soki ezana ba artiste o bazaka mobali mongo ba vivre ensemble ngana yebi ngo te soki peza na mibali o bazaka na mwasi mongo ba vivre ensemble. Voilà. Alors bien ici ce côté moko na akangisa Bellevue ennemi aussi si la bisalo anniversaire ne kutu pesa lelo hein. Ya sila moi joyeux anniversaire si la bisalo babota makaka a peu best to you mais là ma belle comme d'habitude hein? Donc na la fleur hein fleur pour na moi na botami ndenge yes ba ga tikila ba biloko cher ngal kwana na ngote na ili ata fleur pour na elemba l'amour quoi. OK. Et puis na Canada ba biza ko yinda donc Canada mo ba fêter fête mo Canada mo bimba bo lukuta bo le plus anniversaire à maman toke Louise maman toke anniversaire na anniversaire ya nani ya Nadine Modizo RP Modizo vrai héros de Kingaboa. Voilà ça c'est bien et côté à lobby plus akangisa bango minemi asu sa bango te ça le nom nini ndekolo ba ouvertement la télévision bon yo mo zo mona te bon zo mona o mona te lelo ke non ya zana ngola sembula boni la bisalo akenda ni bangola na te banda so bando ngi batu angola ya kinda na mote nani Bellevue na habite so ça akenda tout mo angola oui tant so kenda deuxième tour Bellevue akendaka na habite so ba wela dini pour ennemi à moi na moi ça mukolo bongo okolo ba pe na motema sincère ki na kangisa mo binemi na habite le pourquoi elo ba welela bon ennemi za na ngo mabete ennemi za pona ko éviter hein ataka ke non yaza yaya bango baza ba ya mikie akoza na bango ensemble te à éviter bango. La sens on a pas nationale puissante chez Docteur Cathy Munga. Comme on a une sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibilombo na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot là-bas na minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona sou ba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32. Temana yebelo ba wela te do bakanga makabi nemi. Eza nango normal ndinga kanga ba binemi akanga ni kaka. Peut-être msa olemba kufungula kaka. Peut-être que c'est un film été, ils ont le mobile, quand pour film en opening, ils ont senga, ils ont créé des problèmes, belé, maman pela. Na ouais, ngani na bono na tourner film pas bisalute. Aïe ça video sur le tourner, c'est pas na tourner ndenga na lingi. Donc ce quoi kolongo na maman pela, soit au tchanga na na ibiti on eza casting na e. OK. Et pas belle vie à tourner ba film maintenant na bien ngati. Oh maman pela tourner film mais non na tourner pas belle vie. Mais c'est comme maman Djabou en tout cas et puis la fois il y a parce que on a talibiso. Mais na film maintenant na tourner. Dans la casting ba on a place ba au tchauté. Ba on a place au tchangate. Mais c'est comme maman Djabou ba on a place au tchanga pour espace ali na maman salaka. Vous comprenez? Donc si ko kangena muninga kanda non, mukolo espace kozwama. Comprendre espace ne zwami et pas Karine parle abenga inga na iloka saki wana ya o basi bazoyemba karaoke na kenda le jour na kenda OK match ezaki ya RDC fallait ay signalinga tinga sina koma na restaurant mama loboko kuna na ville na kuna o lelo karaoke rezate donc nazonga kitanga be nga dimanche wana nazaki déjà makamso sala donc nazala été vous comprenez ali okangela muninga kanda Tiwone ko magamususu mwana ndeo ya musala sikiza magamusu okangela ba net lelo anniversaire ya Joe Mulex vieux na biso ancien comédien Joe Mulex joyeux anniversaire à toi mon vieux azana félicite azana kini yé pas lemba félicite la wona comme évangéliste azala déjà évangéliste banakala OK azaka de évangéliste bandakala aka fruit de sida bi petit na ngai na fruit de sida vous ne sais aga bra de choses à mettre tonne na porte doli mola na ki souci fana sa sport na bolenge ne na ngamona na ka mettre bo kuna chose à mettre te en tout cas ma tout de fois à mettre pose à ta moi guarda pour kuna donc ti chose à na bra so ta mutalobuka bi mais le boko na ki ça c'est ça il faut le boko qui ne fruit de sida o comment ndenge o comment la joyeux anniversaire à toi mon vieux. Ben ndenga otala omoni que Gabriel a cause la mwana ya Miraesa abi ya la génération était à cause la mwana. Que ça génération était bon ça génération était bon à cause la génération mwana Miraesa. Oh. Tout na ça on va ebisa. Nani expliquer bien. Yo mutabenga yo po banda tete zaka vie masasi ka bamba. Oh, vie masasi ka bamba oui, yé mutabenga ngana sa théâtre. Abenga na osa théâtre te abenga na ko na groupe na yi. OK. Pour tout temps na Kingabwa na mboka na ngai pour c'est mon pays. Kingabwa hein. Ils ont point choix à l'époque ils avaient Kingabwa village. C'est mon village, mon bon village. Aïe au spectacle na unité bar. Ngapi na yaki na ngana koti na spectacle na outi église na koti spectacle na unité bar. Si vous jouez à s'intéresser à kitamba na kangana muto abaka tai kuna lokola moi sona kangi kitamba na kuna tai kuna so tant spectacle sili na yé bonjour président bonjour yo ne moi so kangi kitamba na kuna oza kitoko okopi osa théâtre ngabi oui na sala de théâtre ya l'église abia wana foya kokota na groupe nanga apesinga pe adresse na landa ye na barumbu place za répéter kota communal wana na ko kende na bungi na adresse et sali ke na kende pas sœur na ngai moko grande sœur na ngai za foutre na lingwala
Chuli à la terre promise. Maman Louise Otoke. Na yo kindi pa na e. Na tuni ba na mazapo ba na mageta théâtre. Wapi suso na urompo wileri wana soso kitera lwana. Ngabi OK na kila ndama. Tona kikuna na kuti pe bat ba sa su théâtre ngabi loko na raté pa masasi quand tout cas fona chaka mutu. Nde na yiki kokota wana na bandi ko sala mwa ba nini ti ba yepe ba monika ba o mutu tchato zoai. Nde bazunga na groupe Sakaroni théâtre. De koko mwenye ya lingwa na do bana lingwa na veiko pana. Desko na go banda wana bona bandi wana metteur en scène tozali na bi na moni oza na carrière makasi groupe eza na avenir te mam na ketiko place avenir yali azwinga etrans ko na minzoto wela et pas vieux gura mbele mundo ngaza artiste makasi donc ngaza na vrai parcours o ba msuba salate ba beta makele ya théâtre ba sala rien ba mara kwa mayebo. Okay. Donc, on a na minzoto wela na bandi ko répéter la minzoto wela 1999 papa 2000 na longo na minzoto wela na côté en plus bakuba comme danseuse. Oh, bila be. Yuzo ngande. Ngaza artiste complète. Na kena plus bakuba danseuse. To bina na ba joli bébé. Bazwa ngate talaka nena za yake ndima. Moto benati. Iyongi. Ikenda bon. Exactement. Soya madazo lia mabe. Te mutazana na ndenge nzamba créer po ngane na bo na mutalianga te. Te zalaki me. Te na zaliti siko ngam na kufite. Nini te na bi système. Te système. Système faut tout na nani te. Ya non. Masia na robon. Faut tout na ka bango mi balé batu ba wela ngo. Masia na robon. Comment tano tango komi danseuse. Komi danseuse 2001. Papa Pécalé dans 2001 na Longwe. Donc avant cocktail yo Longwe. Après cocktail ndé na kotaki. Ah OK. Anga kotaki après la mort Papa Pécalé. Tozaka na Papa Tex. Tu biso bina mpukumuni. Ah OK na ba mulaba. Ba mulaba. Mulaba oto kufa ebi. Mulaba kufa. Wana vina ngai yolo. Vina ngai mabeli donc akufa ki. Tu n'as pas chez l'amputu ba didi la coste bazaki on. Bato kunde c'est là 3 semaines passées. Oh là là. Mulaba grand chanteur akufa ki. Bana Yoruba. Son nom repose en paix. Grand chanteur ba aventure te mulaba ba chez l'amputu ba musoze pas fali atelier donc mulaba liwa izanzela bisonyo soke sonoma André Mulaba nazo ba susu vena bisomo ko pesaka bango ba cravate ba bilamba cravate ne mo ebungi akebengele so edingwe o ba yibi Mulaba Israël ils sont surtout là bele makasi ma to na ba musique yango peka ndenge moko nto soutenir muninga te ma trop mais Didier Lacoste zaki wana chez l'amputu atindaki mbongo pene belé to ka ba kuninde kona bango te ba sali bien on a pena na sipe po baba na clan pire quoi. OK. Clan pire na biso to zaina kati. Ça c'est bien. Tu as l'histoire na biso après na longue na pire bakuba na yeko kende na chic le nge pa ngade de ngadio simoto mo prêtre moi na time ba mbwengi songa mbeli betali kofte vie liebo vie nzambe ozo ka ba kombo ngade de moto mo prêtre ouais. N'est pas na yene mta pesa komba mame pelati. OK, ba tout nous surtout zaki wana na kombo nini? Na partout na zana kombo na minzoto na zana kombo ya mamelo. OK. Ton na mpi bakuba na ika na kombo mamelo. Na longo na mamelo ndene na chic lwenge ngadio sabatiser epela ngana bi moto abi bon itskali bon. Ngenda tiko kuna? Mutagenda tika ngakuna te papa moselunda bengai ngai. OK. Yende bina zwaki ngai na ngai po bagenda tika ngati. OK. So bagenda tika se mutazongi déjà. Na sala 10 ans. 10 ans. Ça fait 10 ans, on a 2010. Tenga longo avant la vidéo le longo longo te. OK. Alors génération Louis Mira et ça té génération moroté par rapport à nini. T'es pas bien ça ya maman ya nani. Sur nos années génération de pourtant on a ça peut-être na éviter ce Mira ça pas ça. Na éviter potinga na tangelo ba clan ba biska na wichwana na iba ni Mira ça. Mutu na kutana na wana na minzote za 7e bagarre. OK. De 7e bagarre na kutana na ba 99.
tukutana na sélection mo basalaki na Isa la fleur d'Afrique na 50 ans anniversaire papa Wemba ezala na 20 mai na stade na Kamanyola pardon basala mo lokayo wana ba misi baza ba tour oyemba kobeta parce que biso tozaki comme ba danseuse et pas Isa la fleur d'Afrique. OK. Oui bien non? Oui. Chanteuse na biso na zapi na minzoto abeta na franc congolais. Voilà, biso so to bini la kaye na podium mona papa ma 50 ndeska na ba 7e bagarre. To yeba nepe wana après to kabana to. Yeba là comme danseuse. Yeba comme danseuse. Ah bon? Ngande so nzelo kwa leader. Oh, yo leader na ba. Leader na ba. Kazinga na uti de ko bina na minzoto. Pourquoi tu na 8 na école minzoto, ba la sa ko yemba, ba la sa ko bina, ba la sa théâtre chanter. Kozomona donc ça déjà un avantage. Donc na yeba de ko bina avant ye. Donc bon ba essayer de recruter ba tali nani azo pesa pas bien. Ndi ba ko zo ko ngana comme no ko titulaire ya chef ya ah yango amitié kola mo makasi na amitié ya kala voilà. Isa ngo ya kala isa le luti ya ke ina pa osama mna ba théâtre asepe ba succès ni mama loningisa wana ngaza na ga luka ka ba vina ngana otambula kana ba mpi ba kuba dans nazo remplir ka CV sans ya robenga mutu mwana na yebite so abengi mwana par rapport pour bango bazaki mingi ko sala théâtre pas ya major peut-être Gabriel a kokuta yelo comme ça bandaki ko sala théâtre pas major nde ngwana abimi abengi mwana pour major azalaki pire mingi na dadi de faire so dadi kitambala. OK. Voilà, donc azaki trop dadi kitambala. So mira esa dadi kitambala mugondo bazali de bato groupe moko et pas vina biso Seattle. Vous comprenez? Bon, ce que Gabriel aye awiti et pas mangwao. Amoni dans sens wana ko benga mwana mais ke na nenge ko bota ya bota e non. Non, na nenge bobima bobima dadi dikamba to yebi bango nyoso na mako oui batinde tant bazaki déjà batu neti ngaso betenga maswa chic choc no yeso na yebi babu neti yele kwa zaki proche dadi kama foi babasi dadi za bima na bango mais akoloba ke non sens que non soka zo ba de ba bima ba ko za ta ba 30 ya yebi bango na théâtre ko ça normal ta mbalti ça ma na ngope bongo yondo za na bima moi simoko Tina na monde na bino se makamsu ba film c'était moi si moko te oui kasi bongo siko ndadi siko tina biso na ndenge ya yona chusuki ntomina tapis rouge mobala mwasi moko mobala sérieux kana Moïse akoza na mwasi mwana maternelle akoza na mwasi moko ale pe boga Masia na robo ni. Oh. Mais oui, akoza na mwasi moko te. Na donc akoza kolingana bo jeunesse nini ngakola ningi nzoto ezo senga quoi. Maman qui rancune dans le monde de mieux aussi là le thème maman père belé bokoti rancune na famille ezali si la raté babi toza de la famille toza famille na art déjà ça ça to comme famille mais YouTube des problèmes mais to ko ba ngande to sala ata na famille des abo to ko so na pe to keti na la police voilà pour la police apesa sa kimia YouTube le ko bango ba sentir que ça place au pesa bango solution yango mon ba ki na désordre na YouTube mais eza kitoko-te yango neza mapi pour ezo si ça peut bolingo na biso ezo si ça peut art na biso valeur donc pour ezala bien malamu ko si ça makamba bi les singes sales se mangent à famille hein les singes sales se mangent à famille comprenez-moi la famille les linges sales se lavent en famille. Merci pour la correction. Vraiment, la bouche est à côté quoi. Un mot na ndekone étoile pour taper moi touché par rapport à oui je ndekona étoile. Cause la touché te au moni au ah oui même que ça la route émission même. Non, au tika biso moi longtemps. Peut-être ndo yebo webina ba façon to comme la te. Ba façon to koma ba ndenge to koma oyebite do fo malé métier au mesana na biso na au mesana na régime au biso to anango et ça le bien donc comment on pas citer biso to koma ka bongo lelo makambo lobi makambo to lembie lelo ko sona lobi ko sona bolemba kate lobi mais loko na sala na ko ka bega pona to bundati pour fum gomzu to bunda ben oui ça peut ni ndeko mira et ça
Tende konanga miraesa en tout cas courage. Mais le mot là, parce que âge autocomi nango, ils ont cinq to arranger à makambo. Pour lui, ils ont partout. Madame to kufa na maloba kitoko parce que tant moninga kufa to lela makasi na passe na motema na tika na likambu na e to bazaki na ba problème to bongisa kité et comme il passe tata yawe alobi bo bongisa bino na no tant bozana se po e pa nanga kunelo ko mo bo réparer ezate yango baloba ka zonga kende ko bongisa ngambu bozana ona moninga po oya ko sala prière na ko senga kana bino na ko senga na yo langage na yo. On est dans le langage de mon na minute aux donna de casa il faut le langage moya bien au bon ça quand des gens ont la solution t'es ennemi peut et au même moment nulle part et même pas été yo en Angola biso toza na kisasa to koza kara toujours autant na bakombo pour Gabriel na Gabriel yé na ça qui est na temps au tension comme au télémané kindoki na ezangati na faut que cesser. C'est le fait que quand moi mato ko tchaba content ko yo kapé mingité qui ti ça esprit nassé pour oser sous temps ya revivre longtemps aux à la l'aise pour so le bio chaka kama kamnyo surtout na carte na yo ou perdre ba raison ou perdre ba capacité mususu borbe bana bandeko mususu ti wapi donc na ibisa ki to zaki de wana pesa ka conseil abi vraiment il faut au tchanasé ou éviter ba problème mususu. Voilà. Et par rapport à l'accusation, balobi maman livre lembe bande comme sous ba comédien ba bloquer kotokuna pour ma solise la bien. Voilà. Non, côté maman livre lembe na website bande ko na bokita na esprit. Maman livre lembe azalaki maman présidente ya monde ya Congo mobimba. Aboya imutute azali maman batunyo surtout o nyo surtout bengaki maman livre télévision kambo asungai bango bazali ba comédien te. Alors biso ba comédien tout monde aka ateke no maman livre azali ya biso. Non, azaki ya mboka mobimba. Azana tant ko sunga batunyo su. Soki ekutani na yo akosunga yo aboya na mutute yaza mama batunyo su à part biso kana Congo. À part biso to na capitale ba na province ce ko ba lo bani pour akendaka ti pe ba to ba na province ba sala ba théâtre te asunga bango yo zela ka ba bi le panier circule to ba ya Marie alors comme le panier circule encore maman Chabani et ko belo kaka il no lela ko lela te za poser za calme bien za poser une kati pété te kinga kati pesa ngona posa na été ce qu'on a lobi bon voilà kinga kati pesa yo lobi bon baluki mais non pour tango ya yo ba bon faut la réponse mon pour ça senti pour ngani na abona na besoin kinga kati il y a besoin kinga kati te kinga kati pe ela ngona posa na été kinga kati ya munene obi soki kinga kati ba sabe bo sa tourisme ils na kati kuna au CP la fort on va bien en tout cas il faut vendre na ngakoto qui sont mo bimi na kati wana fungula biso bureau pour que aussi ça qui on a qui sont na chekeleke voilà chekeleke qui sont mo ye wana makati que étoile de pas yiki tchasa ba jalousie côté ba ndeko mususu ke akoya ko botelela bango ba rôle na bango ko botelela bango yango étoile joande étoile joande ko amir a joande nini ce qui étoile tangisa ma miso c'est que vie to le baki atangisa makila na miso mais oui l'accent étoile joande mais pour yo le ba ye bat bazoke non c'est qui boy non au choka pe baninga ozo na choka batute ngana maloba na ngeza de clair Isaac clair so au début on comprend clair tout le monde a choqué mais na choqué il suffit na tout na so étoile joandeni pour étoile ya na chic choc biso to yambaki OK comprend muto ya na chic choc camarade na ka moko atika na Angola camarade étoile comme na ezo kimangai bana chic choc lo yenge on comprend étoile la joie ko le ka batunyo so tout et akoboto banane barole ngai nani na yima étoile la boto la rôle nga te me yo te me bande ko ça ça peut-être yo te bande ko rôle ni na aboto la nani aboto na rôle wana tala l'accent pour te tanga pour baza ba artiste otanga te ezama kambo tout ça to ko tshani tinani susu na mona étoile ndeza na aboto la irsi le rôle na pour so otanga tinga na bando tangla étoile la aboto la irsi le rôle na ndimat
Teyona ndino ata non di man ndo tamba kombo oui. A ko jouer ka rôle na ye o ya jouer ka étoile. Soit jouer rôle à mawa, ko jouer ka rôle à mawa. Pour so ba tie ba ta rôle à mawa ba ko tangisa ba ko to ba na via. Pour bato ba le sarbato a le na rôle yo za na bando ta na TV au michard de poule to ba na via. Vous comprenez? C'est que étoile soit jouer comme a rôle à mawa, a ko kota kana sima via. C'est que au bout de mon rôle te. Na moi top pe ba jouer à rôle la moi bien. Ndé ma top na mamba ole na éviter. Tenebite ko ba chile place banduli la tema top na ebi so a éclaircir le cambo a télémi la famille kota mo mali wana ne boko longa e mana top za ba jar biso bata ya ni sila te sila azana ba ndenge na e comprend yepe azate ko ra fois lela te sila so za pe kamwa kota bino pene lengi boka yongi wana po mona sila kina bino belvi pas na ndenge na e joaka yepe azana mo ba pleur po belvi azali les mains via comprend a uti na théâtre pas via. Ok. Comprendre et donc le kola witi kuna azana rana na rejouer à via. Donc so ba bien lela sana a olela penza kaka ataku to belo tacheka miso minene na kabu. Ba ma miso ba nyokita. Yo to lela déjà na diana ndenga lela. Donc ya lela lela na écoute. Ok. Vous comprenez? Bon e bagata. Ah, bagata mambole la tikana. Ya masengu, masenga lela papa. Au salon nini yo comme tete là au comme na rôle plus ya bangala ou bima pena mungala papa maman ko kota te ça lo kata émission hein je sais pas o ya wana ndenge nini bino na kasi mongo kasi bino na tatukalom mutabandu mabima muluba moko boye ne je sais pas mongo mutete la lokile baza batumisa famille moko bana maman moko OK comprends mutete la mongo lokile tuza baza bana famille moko bana tata moko mama moko OK babotami na libumu moko bakoli ensemble oyo akibo donc soki ngai na ojouer na kimongo naza ana mongo soki na ojouer na kitetela naza ana mongo soki na ojouer na lokele naza ana mongo donc eswa yo te yo lukaka place okotela donc naosaka lokuma ndeko na ngai donc finir maman epela puis un message car on a un biso Miraessa et pour que tout ça le numéro de téléphone mon programme par rapport à Golden autour de mon peu sous système mikolo yo et puis bête sur la musique na yo c'est aussi ça te oui banane to banane aussi la biso banana maman Miraessa Coutina donc on a vraiment mon botte belé et puis maman musique na yo programme numéro de téléphone et puis pour la Golden vraiment au déjà non sais vraiment vraiment pour na ndeko na nga Miraessa na conseil de na pesio na bi ke yo za dona de casa donc babilo ko na fo lungu na ngocha mo panzi yo za déjà grande dame donc nzamba osunga okaka ata koto zali nzambe pa ali angola eza na ngo paradis te za pe enfer te et reste ba bazalaka mais doser kaka po kimezala makambo nyonso ezalaka nango te tozalaka na biso kimi na ye te nde na boti yango mpo ekoma lelo boye voilà donc nani lebo esthétique echekeleke balobi lebo esthétique echekeleke balobi poso na poso eboti poso nano ye te bolobi o iyongi matie na robot moroto kosikoti bino ya tro bongo poso na poso eboti mposo boyebi ntina makambo na nga etali bino te chéri nono topesa bacondoléance ebele chéri nono bacondoléance mobali azalaka toujours motema makasi yango moni sangali oyo banana okoyebisa mobali batuni wa esprit mpo okoka komaîtrise yango famille eza na nsima na yo soki yo tie esprit te biso tozala wapi donc bacondoléance ebele en plus courage nzambe bapesa makasi ata shenga tobota ata bana mapasa tozongisa bachicha chéri nono donc bacondoléance pleso ali il y a José Mampouya babi salon José Mampouya depuis 1985 ezali na Londres bino bozakapi babi na kati ya salon José Mampouya omona Ariette Mankela ba fidèle basi fidèle na musala omona Naomi Mampouya zawana omona salon oyo sala beauté maquillage kitoko bana Londres bokota kota wana beauté belé na venanga Adrisha motomètre angbanzame ya kozanga te azali soki totene na gauche totene na droite ezalaka ye Adrisha motomètre angbanzame beba zibeba moto mo prêtre Yesu na semo babi mwana mongo
ya JP Mongo, papa na tchuke lipasa. Vieux chéri non ba mongo ba sali pe yongi na bango po ba soutenir maman epela babi président na monde ezali ya JP Mongo donc wa nyoso na besoin ya epela na Londres ya Mongo fa kota pena ya JP Mongo de London azana wa sape na base ya maman epela voilà patience mukendi de longue jambe babi fia pembe le roi kaya dessin mwana tata babi toujours kimia iloko moko eleki kimi ezate po nzamba za na pona biso balabi Marie ono samba mwana motete la fille ya pembe ya suki ebele mwasi kitoko bandeko chatembiapi en tout cas na sepeli ya trop na bato nyonso tout balandi émission ba vrai héros de Kingabwa balobi bango bakozanga te ba vrai héros de Kingabwa MKD maman wa passa moi servie ni bokasi bango baza ba vrai héros de Kingabwa bango bakozanga te ba Dela Musengi bakozanga te honorable vice-gouverneur Jekoko Mulumba soso mboka babi ye pena aliaka na mabela Kingabwa babi ye kotangwele wana babilanga pondu badongo dongo talaka tina niveau babi mbala de babi Jekoko Mulumba ye pena aliaka ndebi mbala po aza mwana mabele ya Kingabwa les vrais héros Patrick Negro Mukila Ngando babi ba vrai héros partout bozali na Angola bana mama epela bana Golden balobi Golden toujours eza kitoko ezoko marcher bien pona nini te boute kolanda première chanson je viens de vous donner après première chanson dabi émancipation de la femme les femmes doivent émanciper parce que mboka ozo senga biso basi to telema pour mboka vanda calme bali bazali bango mboka ezali na cri lelo biso basi to telemi mwande mboka banduko kana boyo ka yongi na sie na robo moroto ko sababi camarade na 7e baga chela tu badi babi Congo ini to na simana yo Congo ini to apena simana yo voilà. Merci Belé na balandimio sababi to s'abonner massivement passivement nogosivement yasivement poso na poso eboti poso fatibeto boko liango mikolo babi 081 plus 243 bino bolinga bongo point to linga min code mboka ya musheni ya musheni code mboka plus 243 81 24 26 246 plus 243 81 24 26 246 benga mama epela opesa ba conseil bolanda ko swana tete osenga kimia tata izala bana ya liloba balobi prophète Konde Paul Dominique yende tata milimo nyonso o akotela yawe akoyokisa masoni te bongo yotela nani ti lelo tela nani zonga sima zonga moto bon faire le bail pamba po yoka kit mbela babi yake patata ozwa kimia balobi mama safala bana liloba nyonso sika bozali en tout cas Yves journaliste oyo alinganga mingi merci beaucoup pour nae merci beaucoup pour nae ngambe journaliste cameraman to nae do asa musala après 10 minutes aza ba taille mon ba chéri non babi miko mi bala mbishi baonde ba oteka ma chère so zaka mukuse le roi fils Vemba njolele chekeleke poso boti poso esthétique yango ni makambu iyongi chéri nono na mbonda grand batteur na minute babi grand chanteur babi bango bazaka bayembi ba musicien mais chanteur zaka po batikela kilo ya Congo est-ce que boyeba kayende manda chante bino nyonso ba musicien Merci na robon soki kosila te boti yanga na la awa po na moni bolingi ka ngana lobaka nini yango esilaka te nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale
Zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Na pena tatola bon sambe na yo so bato. Yo kabo senga na nga zambaka basaye. Yo kashije na nga ye sangano na ye. Na ye na babasi na nga kosabo zambe na yo. Na ye na kosanga na nga kosabo zambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Bisenga senga sanga lona na le bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni ni ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye bato bakovanda pe na sima na ngai na le bibi ya bisenga senga sanga lona ye lokota ngai Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga yo yo. Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yo yo. Sama fako, sama fako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yeso yeso, lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga oyemba boye. Soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo
oyo naza koteya yendezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitino Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na Yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe